Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali nsengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino o bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ba masolo ndenge na ndenge oyo radio Zumel 1000 esilaki kozwa pona bino. Pe tokolobela bino makambo oyo ezali koleka epai na biso ba diaspora. Pe tokozanga te koyebisa bino pe oyo ezali koleka kuna na Congo démocratique. Tokoyebisa bino basango ndenge na ndenge pe na ba divers tokozanga te kokota pe na oyo ezali koleka ezala na Afrique du Sud, ezala na Amérique. Tokoyebisa bino nyonso na oyo etali bongo biso ba diaspora congolaise oyo tozali partout dans le monde. Bandiko babolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete na mboka na biso ndenge tozali ebongi malamu Congolais nyonso tu oyo ezali ane ya koyeba eloko nini oyo tokoki kosala makanisi nini ya malamu tokoki kopesana po ete toyeba kofaire avancer mboka na biso. Tokeba surtout na ba distraction ya ba opposant congolais oyo bazali koyela biso na yango tango nyonso po ete tango ba élection eleki bazalaki toujours ko distraire ba peuple. Ba élection esili bapesi proclamation ya moto alongi bango pe bazali kaka na kati na distraction na pona kolinga ko distraire bato koloba ete ate ba oh wana balongi te ezalaki nde biso. Mais tango bakoloba ezalaki bino bolakisa kasi ba preuve ezolakisa ete bino nde bolongaki bandeko ba preuve emonanaka te kaka maloba. Mais tango tozali kolanda bato ya mayele bazali kolanda okomona meme mokolo ya élection okomona kaka bango nde bato ya parti wana ya IDPS nde moto bakendeki kosala mobulu bandeko liboso ya bacentre na babilete mosusu soki babande kozwa yango wapi okomona baza kolakisa tricherie. Mais bandeko oyebi na yebisa bino eloko moko il faut ba peuple congolais tofungwama. Soki moto alobi ete tricherie ezali nini? Tricherie ezali ete soki bato wana bazali kosala makelele bayaki kolakisa biso balobi botala na kati ya boîte oyo esika bazali kotia babilete de vote to surprendre bato bakotisi babilete awa pe tomoni wana tokoloba ya solo. Mais bango bazalaki kaka on dirait babilete moko basi basala ba photocopie nango bakei kaka mission na bango ezalaki kaka po batroubler kaka ba élection. Donc basi ba accroché déjà epai ya Joseph Kabila. Après bazali kaka bato ya ba circonstance soki bamoni kaka circonstance epesami na ndenge avantage ale babimi tokangi bango boy bakomi kolakisa bandeko oyebi esika meme bamindele bamonaki ete bato bazali batente bazali bato ya lokuta mpona nini boyebi ete bato bagangi balobi ete Tshisekedi azwi bavoi ebele na Kinshasa. Me bandeko soki atali malamu ezala ta ntango seni apesi baresultat na ye eza kolakisa wi Tshisekedi na Kinshasa azwaki bavoi ya mingi. Alors tricherie yango boza koloba ezali ya wapi na soki na kananga na ndenge kaka bino bosalaki ba manœuvre na bino bokokotela bato na bureau de vote bozwi bofungoli bakesi wana bozwi bato nyonso bavotaki mpona Joseph Kabila bobimbisi babilete na bango botiki ya Tshisekedi boke bopasoli na katanga mpe bomoni seni apesi bino bavoi na bino ndenge bolingelaki. Yango na tozali koloba bandeko tango bato bazali koloba batriche bandeko soki atuni bango batriche ndenge nini Tshisekedi azwaki bavoi ebele na Kinshasa. Oui azwaki bavoi ebele na Kinshasa mais seni mpe tango apesi proclamation na ye eza kobima kaka juste ke Tshisekedi aganyaki na Kinshasa. Est-ce que boza komona te ke bino moko boza kobima kaka batente
tozongela na kati ya sujet wana lisusu me na ntango oyo nazali koyebisa na baauditeur na biso nyonso na ntango oyo boyebaka ete mokolo ya jeudi prochain tokoyamba bongo Monsieur Zakari Bababaswe à partir ya 20h tokoyamba ye na ba émission na biso tokosala mokolo mwa jeudi prochain pe ndeko tozali koyebisa yo moto ozali na motuna na yo moto olingi kotuna Zakari question na yo komela biso tindela biso motuna na yo na adresse oyo ezali koleka na bitando ya écran na bino ya internet okomeli biso na adresse otindeli biso yango nde soki tozwi questionnaire na yo nde tokopose yango Zakari Bababaswe ndeko tolobi malamu topesi déjà annonce oyo bien avant topesi kobanda lelo ti mercredi ba oyo nyonso bakokoma mokolo ya jeudi tokozwa ba questionnaire na bango te donc tokozwa kaka ba questionnaire ya bato oyo bakokomela biso kobanda mokolo ya lelo ti mokolo mwa mercredi wana nde ba questionnaire oyo tokofaire passer yango po ete honorable Zakari monsieur Zakari Bababaswe akoka koyanola na baye oyo batuni ye bamituna tolingaki ete émission yango esalama en direct mais toyaki komona ba conséquences oyo ndenge eleka na bandeko mosusu pe ya bachaîne na bango bayamba pe ba honorable Francis Kalombo bayamba pe monsieur Zakari Bababaswe mais tomona ndenge nini bato mosusu komona ye na ebandeli apesi pe bonjour Zakle bonjour ale tango bakomi kosolola na kati ale abandi koloba makambo ezanga ntina kofinga koloba n'importe quoi alors que mingi bazali kokanisa ete solution ya Congo tokozwela yango na kofinga te ndeko soki ozalaka na kanda na yo na ndenge ete tango mosusu botika mboka bobimaka na ndenge ya cascade mais ezali problème ete ke oyebwaka yango epai ya bato oyo lelo bazali ba innocent bokoma kobwakela moto nyonso bakanda na bino non tozali lelo na démocratie moto nyonso tu azali libre ya kosala choix na ye eloko nde ezali komanke epai na bino yango wana bino bozali kokanisa kaka te bino bozali kosala nde ezali malamu nde bato nyonso balanda bino mais bino bolobi boza badémocrate ntango nyonso bozali koloba ete na Congo kuna démocratie ezali te démocratie mais bino moko ntango bazali kotala boyebi mpe sensi ya démocratie yango te bomoni te ke bozali kaka bato oyo bozali kokwea na libulu sans ke bomiyeba yango na tozali koyebisa na bandeko jeudi prochain tokoyamba bongo Zakari Bababaswe ye nde akozala moto oyo akoyanola na bamituna oyo nyonso bino bokotuna ye ndeko moma yango oyo topesi kobanda mokolo ya lelo ti mercredi ndeko soki ozali na motuna mpo na Zakari Bababaswe komela biso a partir ya adresse email oyo ezali kotambola liboso ya bitando ya écran ya internet na bino pe biso ntango tokozwa yango tokotanga yango pe tokobongisa yango mpona kotuna ye kobosana te ndeko soki otundi motuna na yo okomi nkombo na yo otie mpe mboka ovandi na ville ovandi po ete toprécise na baauditeur oyo bakolanda biso mokolo mwa jeudi prochain bosali kaka ndenge tosalaka mpo na ntango oyo toyambaka honorable Francis Kalombo nde nabanzi ete tokozala na mwa organisation soki tosali ndenge tozali koyebisa na bino pe tolobi ete ndeko na mituna nyonso tu bokotuna bino moko bokomona tokolongola eloko te tokobakisa mpe eloko te tokotunela kaka ndenge bino moko bokokoma ezali te ke ntango mosolo motuna na ngai natunaki boya balobi boye kaka ndenge bokokoma ndenge mpe tokotuna na monsieur Zakari Bababaswe ndenge mpe
tosalaka na honorable Francis Kalombo eloko moko eko changer te kaka ndenge bino bokotuna biso pe tokotuna ye ndenge wana pe tokotikela ye tana na ye na motuna nyonso tokotuna azwa tana ye po akoka korepondre ye tango mosusu bato mosusu balobaka me ndenge nini nani moto azali koloba nana sisi makanisi na ye te bozwi bokati ndeko biso tokataka te motuna nyonso tokotuna na Zakari bababaswe ye akozwa tana ye mpo na koyanola bino mpe mpo na koloba oyo nyonso ezali na kati na motema na ye soki tomoni ete makanisi na ye soki mpe alobi asilisi mpe tobombarde ye motuna mosusu donc bomitungisa na bino te biso tozali radio oyo tokopesa ye tana ye nyonso tu aloba oyo nyonso ezali na kati na motema na ye abimisa abomba eloko te mpo ete na ntango wana nde Zakari bababaswe nde akoeclaircir akopesa lumière na bakongole mingi oyo bazali na bamituna bazali comprendre eloko moko te jusqu'à présent bandeko bolingo na banzi ete bozwi déjà message bozali au courant ete jeudi prochain tokoyamba bongo Zakari bababaswe les grands mola tokoyamba ye pe mituna na bino ezali bongo mituna oyo yango nde tokotuna na Zakari bababaswe mokolo mwa jeudi mais tolobi ete moto nyonso to azali na motuna bandeko kobanda mokolo ya lelo ti mercredi ba oyo bakotuna mituna jeudi tokozwa yango te bandeko bolingo na banzi ete wana ezalaki mpona kosignale bino koyebisa bino mpona Zakari bababaswe sikoyo tokoti na kati na masolo na biso ya mokolo ya lelo ezali nini masolo ya biso ya mokolo ya lelo ezali ndenge nini bakongole bakomi kosala ete balingi lisusu kopesa moto droit na ye te to liberté na ye te lelo okomona bato mosusu bazali koenseigner bato démocratie na Congo eza te Joseph Kabila démocratie eza te okomona bazali koloba me tala bango tutotu na bango ana poto esika bavandi me bango moko baza ko se comporter na bandenge moko okutu bayebi ata ko respecter ba norme ya démocratie yango te ye moto vandi na poto 20 ans mais moto azali kozala na choix na ye azali kopesa choix na ye alobi ete ngai nalingi kozala membre ya PPRD ye oboyi olobi ete pourquoi olingi ozala membre ya PPRD il faut ozala membre ya IDPS est ce que ezalaka bino moko kutu bozali koloba likambo ya démocratie awa na poto déjà bozali badictateur ebongo soki bokomi na Congo nde bokopesa biso vraie démocratie bandeko il faut tomonaka mosika bandeko ki dictature na bango te jusqu'à ce que bakomi kozwa meme na ba responsable mosusu ya Nzambe bakomi ko prendre bango en otage pe basali na Nzambe wana bakomi koloba ba makambo ezali volonté ya kati ya motema na bango te bandeko bolingo na koyebisa bino ifo boyeba yango ete oyebi soki biso bato tozali ko supporter Joseph Kabila Kabangi tolongoli hypocrisie oyo mingi bazali kosala liboso ya bato babengi bakombata tolongoli hypocrisie tolobi ete biso choix na biso ezali Joseph Kabila na banzi ete ekosala meme somo na bato oyo bazali komibenga ete bango nde bakombata mpona nini nalobi boye soki nalobi boye pamba te bandeko ndenge ezali ifo boyeba yango ete na poto Joseph Kabila azali na ba supporter ebele po yeba yango bandeko il faut zala kaka moto oyo azali na masolo ya kati ya radio Zumel 1000 nde okoyeba ete Joseph Kabila azali na bato ebele ndenge bino bomonaka oyo bayaka liboso ya kamera mpona koloba kofinga Joseph Kabila ndeko bamisusu basalaka yango na contre-cœur mpo ete ezali na mwa groupe ya bato moko batelemeli non il faut tobunda mpona Congo boye akomi kotala alobi bon soki mpe nasali te bakobenga ngai kolabo mais azali kosala yango na contre-cœur bandeko ngai mama ozali na kokokosa bino te boyebaka yango ete biso ndenge tozali awa tozwa bakestion ebele mpe tozwa bamessage ebele oyo bato mosusu bakomelaka biso na ndenge ya molili na ndenge ya kinsweki
oyo ndenge bazali koyebisa biso ete bandeko ya radio Zoumel 1000 en tout cas bo continuer kaka koloba bo pesa basango mais biso ndenge tozali yona bolanda te ata ndenge bozali komona ata mosusu tozali koganga bani tosalaka boye po ete tozali na choix te tozali na pression moko bato bazali komenace biso mais mpona tosala kaka bango plaisir yango na bomonaka tobimaka mais na motema tozali na biso bato ya UDPS to mpona Tshisekedi te bango moko bazali koloba yango bandeko mpe toyebi bato nini oyo tomonaka mpo komona ye liboso ya kamera azoganga bato bayebi mpenza un vrai combattant mais okomona moto wana azali na ye moto ya double tête toyebi yango na tolobaka ete bandeko mokolo ekoyinda mpenza okomona ete bato mosusu ndenge boza komona baluba na bangala ndenge boza komona ete tala sikoyo hypocrisie eza koleka bandeko bangala baza kokritike deja baluba na cc mpo na nini bangala balobi ete baye komona lito oyo baluba bakomi kosala ezali mpo ete baneutralize bangala nyonso baye kopesa exemple balobi ete bayeki komona gestion ebandi epai ya Jean-Pierre Bemba balobi mokolo bakendeki na laye babandi koyemba mpo na soutien na Jean-Pierre Bemba mbala moko Félix apesi ordre epai ya mwana oyo aza mandefu lokola bapwali ya mpakasa kabuya Jano Kabuya mpo ete baloba ete non ndenge toye mpo na Jean-Pierre Bemba te makambo Jean-Pierre Bemba ezali ya te toye mpo na Tshisekedi bandeko nzoka nde bato mingi basepelaki na liloba wana te bato mosusu ntango bapanzani bakei balobi moni donc baluba oyo baye na esprit ya division balingi kokotisa bato nyonso na mituna bango ke Tshisekedi nde kaka moto azali leader ya bakongole nyonso bango balobi baza kobosana ete bango mpe na PPRD baza na MLC baza mpe na leader na bango bakoki kooblige sikoyo bato te bato nyonso babandaka kondimaka kaka oyo bango bato ya UDPS bazali koloba mpe bangala balobaki ete makambo bandeko onga nazali koyebisa bino mama Rosalie nazali koloba yango nazali kosala lisekite ntango mosusu ndenge bamesana kokosa bino makambo na koyebisa bino bandeko soki nalakisi bino bamessage oyo bato bakomeli biso oyo basengi na biso balobi bino botombola mongongo boloba likambo oyo ezali kaka bato oyo bazalaki na bango oyo bazali kokomela biso balobi ete boloba yango boloba bokanga monoko te po ete tokomi komona deja danger moko ekomi koya oyo Félix Tshisekedi alingi ya kokotisa na kati ya communauté congolaise me bandeko babolingo makambo tozali koyebisa bino ezali babiloko oyo bino moko mpe bozali komona yango surtout likambo oyo ndenge bakomaki indifférent bandeko na ndenge mwana mobali moko akritikaki Mbemba bato balobi ete nzoka nde mwasi ya Jean-Pierre Bemba sepelaki na yango te mwasi ya Jean-Pierre Bemba réagisaki alobi mpenza bengi mpe bato na ye alobi na bango alobi ete soki bango baza kokanisa ete litango tokosalela yango boye po topesa kaka moto na bango muluba poste bayebaka ete biso mpe tokolakisa bango ete tozali contre na makambo bango bazali kosala bandeko nazali koyebisa bino ya solo lita oyo ndenge ezali kokende boye ezali lisusu liti te ekomi nde guerre entre baluba na bangala ngai mama Rosalie nazali mungala mais soki nazali koloba boye nayebi po mingi bakanisaka lokola ngai mama Rosalie nasalaka bemission boye tozali kaka bato moko tozalaka kaka na kati ya kuzu esili ndeko komikosa te tozali na bato bakomelaka biso tozali na bato bayebisaka biso ba événement nyonso ndenge tozali koloba bandeko soki bokebi te ndenge kaka bangala bazali kokana balobi ete Félix Tshisekedi un jour bakolakisa ye makambo nga nazali koloba soki nazali kokosa loba nzambe ya confondre nga bango moko bangala balobi ete un jour bakolakisa Félix Tshisekedi mpe bazali kokanela mwana azali mandefu lokola ya mpakasa nani Jano Kabuya balobi Jano Kabuya wana azali moto moko oyo ke soki asali liseki ma bakosasa ye mais na banzi ete biso tozali bato oyo ya radio oyo tozalaka teke likambo elobami tokomi koloba yango nsima ya mokongo te biso tolobi makambo ezali kolobama bato bazali koloba liti oyo ezali lisusu liti te ndenge bozali koloba mpona kongo ekomi sikoyo ke liti ya bangala na baluba ndenge ezali na bandeko mopepe oyo biso tobimisi na banzi ete bokopesa biso raison oyebi biso tozali bato tokosaka bino te mpona nini boyebi mokolo oyo topesaka bino nouvelle tolobi ete
ndenge ezali wana bakongole mbala oyo bazangi mikanda soki bazwi na mbeba okozonga mingi balobaki tala bato makambo bakoloba nini me bandeko bomonaki ntango baye kolakisa bino bilili ya ambassadeur ya France kuna na Congo na émission ya télé 50 boyoki ndenge ya ambassadeur ye moko na monoko na alobi ete pona bato oyo bazali ba français soki basali mbeba justice ekotala bango ekosokipe na bango mais pona bato oyo bazali ba sans papier oyo bazali kosala ba désordre na France soki bakangi bango bakoluka ndenge nini bakosorganize mpo bazonga na Congo bandeko po ntango biso tolobaka mingi bakanisaka neti tozali kosakana tobwakelaka bino nde ba vérité makambo bino moko bokoki comprendre ete ndenge mama Rosalie alobi ndenge papa Roger alobi tolandela na likambo ezali bongo to bongo te congolais yaka kaka kosutuka na retard yango na tozali koloba bandeko babolingo il faut toyeba yango ete lito tozali kosala ekomi nde lit ya moto alingi amona ye me bandeko babolingo ngai nakotuna bino question moko Tshisekedi alobi nini aye na slogan na ye oyo mpona koflata alobi ete c'est le peuple tout d'abord oyo tozali kobunda mpo tozwa mboka me tala sikoyo kaka bango moko ezali kutu bato ya PPRD te bango moko bato ya UDPS boza komona ndenge bakomi kokotisa division na masolo ya bato ya PPRD bakomi meme koignore président na bango Jean-Pierre Bemba oyo bamakambo tozali koloba ezali liseki te ntango mosusu bato bakoloba me bandeko nakosenga na papa Botamba kuna na régie papa Botamba tiela biso nanu baimage totala ndenge nini bato oyo bango moko babande kobimisa bamaloba mpona kodenigre kosabote Jean-Pierre Bemba alors que Tshisekedi asala détour kuna mpona kokende kosenga renfort ya bato ya Jean-Pierre Bemba na moment ya baélection mais tala lelo mpo omona ete bato oyo ya UDPS bazali bato tala landa kaka na kati ya parti wana malamu mpo bato mingi bazali koloba yango na ndenge ya kinsoki okomona kaka na entourage na bango baluba bandeko okomona kaka baluba okende bo Jano Kabuya me Arimoke baluba bandeko tala pe stratégie basi basali bozomona kaka lit na bango ndenge ekomi ekende sikoyo bakomi na mwa groupe na bango okomona ata soki bakei na Angleterre bozoyoka bazomema susu bokechu bazwaka bokechu batiaka ye liboso aloba te bakomi neti sikoyo mpona nini parce que moto moko ayutaki kokomela biso alobi boye paraît-il Félix Tshisekedi apesaki ordre moko na Jano Kabuya na Arimoke basalaki réunion moko a huis clos bango na bango kaka baluba balobi basala tout baéliminer bato bazala kobimisa image ya mabe na nani na liti ya bakombata oyo bazali mpenza na mayele mingi te batangi bokechu batangi na bato mosusu bandeko nde liti yango bolobi ete boza kobunda mpo na Congo tala kutu nanu bokomi te nanu kutu bakomi te bandeko botala deja bamakambo oyo bazali na yango badiscussion oyo deja bazali kosala ebongo mokolo bakokóma na Congo yanga na tolobaka ete soki bato oyo bazwi bokonzi na Congo ntango bakosopa na bango nyonso bandeko tokokóma lisusu na guerre civile mpo ekokóma likambo ya kowelela nde bokonzi mpo baluba bakoya koloba ete biso nde tosalaki boye bato ya Angleterre ntango bakoya biso bandeko yango na nzambe azali nzambe ayebi pourkui boyi kopesa Tshisekedi bokonzi bandeko babolingo nazali koyebisa bino ete soki mingi bozali kolala pongi bokokama mokolo mosusu le de ces 4 matin tolamuki kaka na poto boye toyoki oyo baluba na bato ya Équateur bitumbe bandi makambo tozali koloba ezali liseki te mpo tozoyebisa bino babiloko oyo makambo ezali kosalama na sese baréunion ezali kosalama bamongo donc bato Équateur baza na kanda ya kosakana te baréunion esalami oyo balobi ete baza koluka soki Tshisekedi azongi na nzela ndenge makambo ezalaki te bakokorige ye bien baza koloba yango oyo ezali bamakambo tozali koyebisa bino ezali vrai ndeko totie mai na monoko te toza koyebisa bino yango na tolobi l'un de ces 4 matin bandeko bokolamuka kaka boyoki yo ntango mosusu na Belgique ou bien na France baluba na bato Équateur bitumba grave
po ete mingi bazali ko kanisa tozali ko sala liseki mais boyaka ko comprendre makambo biso tolobaka na retard bomoni sikoyo baluba bakomi kolekisa vrai face na bango Tshisekedi azali moto oyo soki nzambe azali koboyaka Kongo po nzambe ayebi koleka ye moko pe motema na ye Tshisekedi akoyela biso eloko ya malonga te na Kongo soki kutu na bambulo oyo asalaki na Mobutu na village na ye kabeyaka mwanga bato bazali ata na barobinet te bazali ata na eloko ya malonga te donc azelaki kaka po ete un jeune président na nkombo ya Joseph Kabila ya po lelo banda kotala bamakambo ya kote ya bamboka na bango kotia babarage banini ale lelo ye ya kotelema po aloba ete yanga na kosala bome ozalaki bambula ebele Joseph Kabila kuta ata solo te na kati ya Congo osalaki nini ba evre nini otika ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba mama Rosalie pona kopesa ngai maloba mama Rosalie na nyoso oyo wuti koloba na banzi ete ba congolais babandi ko prendre conscience na ba makambo ndenge ezali koleka mais ngai pe na kotika la te ebongi na bakisa eloko moko ezali très important il faut ba congolais bayeba yango bandeko ba bolingo boyebi malamu ete soki tozali kosala lit pona mboka na biso Congo ezali liti oyo il faut ezala na ndenge ya voie normale mokili emona baloba ete no ba intellectuel bazali kosala lit soki liti yango bokomi kosala yango bakomi komona ete ba voyou nde moto bazali kosala lit pona Congo na ba mindele oyo bino bozali koloba oyo ba occidentaux boyo lelo ata soki bozali ko accuser bango mokolo bango bakofungola monoko bakolakisa nde kaka bozobo bino bozali kosala bandeko ba bolingo na kolinga na yebisa na bakongole po ete bakongole bayeba eloko moko ezali koleka po toyebisaki bino ete radio Zoumel 1000 ezali radio oyo il faut toyebisaka bino bamakambo nyonso po bokomprenaka eloko nini oyo bato bazali koloba ete bango nde basungi ya peuple nzoka nde bazali banguna ya bapeuple po mingi lelo bazali kokanisa oye liboso ya kamera obandi koganga po na Congo obimisi bapake olati teni ya basoldat nde olobi ete yo nde ozali na bolingo ya Congo te ndeko bolingo ya Congo ndenge kaka loyembo oyo mama Rosalie na ngai tokompozaki oyo bozali koyoka yango mikolo oyo bolingo ya Congo moto azali na bolingo ya Congo akolakisa yango na misala na ye oyo azali kosala yango na bandeko ba bolingo tokoyebisa yo eloko moko tokoyebisa bino eloko moko tokoloba boyi oyebi bandeko bitumba oyo bakongole bazali kobunda na poto ezali so bitumba ya Congo te komi nde jalousie pona nini nazali ko révéler sikoyo na bandeko eloko moko très important bandeko boyebi touti kozwa message moko a partir ya ba scorpion noir na biso eloko nini ezali koleka paraît-il bandeko na Belgique ezali na ba shop ya ba congolais na ba congolaise mosusu ba texaka ba biloko na bango lokola ba pondu ba fumbwa ba makambo ndenge na ndenge alors mwana mobali oyo bomonaka na kombo ya Kabuya oyo mwana mobali oyo Rwandais oyo bino moko boyebi ete bakosa zemi na ye ya kokosa bakenda kobambela yango tata ya bato ya muluba tata yango mpe lokola azalaki na ye kaka ignorance oyo akotisa mwana yango na kati ya buku ya famille na ye bandeko problème ezali nini mwana mobali oyo Kabuya akoma lokola inspecteur kuna na Belgique ya kotalaka ba shop oyo ya bato oyo bazali na bolingo pona nani Tshisekedi na bato oyo bazali vraiment bazana bango ba netre na bato oyo bazali ba supporter ya Joseph Kabila yenzo kanda azwaka ba rapport wana nyoso okomona soki bakei na ba réunion na bango akomi ko relater akomi ko yebisa même Félix Tshisekedi atala boye tozana ba collabo moko boye magasin boye ba makambo ebele bayaki kosala eloko moko balobaki ete po badestabilize bato wana baye kosala réunion moko bakosi ke ndenge ezali mikolo oyo Joseph Kabila na bato ya ANR babebisi bapondu bafumbwa ba makambo ebele oyo ezali koya
po ete bautilize bana basi moko bakoya na yango awa na poto po batekela bakongole balia bakufa. Basalaki yango pamba te, basalaki yango po ete bapinir bandeko oyo bazalaki na bashop na bango batekisaka bapondu bakongole wana oyo bamisusu balobaka ete biso makambo ya politike etali biso te, biso tolingi makambo ya politike te, biso toyaki na poto mpona makambo ya politike te, bamakambo ndenge na ndenge oyo nde bango bakomi kolinga kokotisa bango na makasi po bakoma bato ya IDPS. Lokola ba réponse wana eza kosepelisa bango te, il fallait ba créer stratégie. Yango nomoni stratégie wana bayaki kobimisa yango balobi ete ah non ndenge ezali wana bapondu eza koyeba nini bokeba mpona koparalyse bango. Bandeko babolingo boyebisa biso sikoyo motema ya mabe oyo bato baza nango. Est-ce que Joseph Kabila moto aza kosala yango? Oki motema mabe na bango baza kosala yango kaka na bandeko ba congolais. Est-ce que baza kosala yango epai ya bakonzi ya Congo? Tango oza koyebisa bato na pondu poison bamakambo ebelebele oza koloba yango mpo oparalyse ndeko na yo mpo motema mabe olingi ndeko na yo wana aprogresse te na commerce na ye mpo na nini mpo ndeko na yo aza na ye netre alobi ete makambo ya politike etali ye te yo boti kanda na motema okomi koluka bamakambo ya lokuta mpona koloba te bapondu moko ekoyawa bakoempoisonne yango bamakambo ndenge na ndenge. Tala politike oyo oyo lelo baza koloba ete successeur ya Tshisekedi mwana na ye Félix tala mwana yango oyo baza koloba ete ye nde akotikala na nani na bokonzi na parti ya IDPS po akamba parti akokamba yango na kikulu na ya boye. Bomoni Félix ndenge akendeki na Mbujimai boyebi bakatastrophe asali kuna aza ko parvenir ko organiser batu po bakende babeta batu ya seni na centre bazui babimisi babilete nyoso balongoli oyo ezaki batu bavotaki nani Joseph Kabila bazui balongoli nyoso bapasoli batiki kaka ya Tshisekedi. Après kaka bango batu ya liboso bazali koya pona koya koganga batricher bomoni nzamba confondre bino. Nzamba confondre bino po ete baje oyo bosalaki etournele bino mabe tala basakanaka na nzambe te. Basakanaka na nzambe te malgré baje oyo nyonso bokosaki babiloko bolobaki tala oyebi bakongole lelo basili valeur na potoko mpona batu oyo lelo baza koloba ete bango nde bazali kobunda mpona Congo. Bandeko parti ya IDPS ezalaki parti oyo elobi ata ndeko na biso Bulamatari na Washington ezali parti oyo basalaka yango te mpona kokreye bakulu na mpo banda kobeta batu. Lelo ba intellectuel oyo bakreaka parti ya IDPS lelo babengani bango nyonso mpo nini wana ezalaki kaka jeu ya politike ya Tshisekedi lokola yebi te aza kokende déjà vers la fin aza kolinga préparer pete mpo mwana na ye nde atikala wana. Lelo tozo comprendre tisu te IDPS yango ekomi kaka ondire ya ye Félix ezala likambo ya secrétaire général oyo akoki koya koloba Félix aza kowelela mpona koya koloba ezala likambo ya secrétaire ye aza kotelemela yango donc bamakambo nyonso tu kaka ye. Me bandeko toyebisaka bino bomikosa te eza na bato ebele botunaka histoire mpo nga na regretaka mingi mpo ete bato mosusu bakoma koloba lelo komona mpe baza koloba ete ah non le passé eza kaka le passé tolobela le passé te mais soki omoni moto aza koloba le passé eza kaka le passé tolobela le passé te eza kibolole mpo koma yo kosala baprojet na yo ya malamu na mikolo ekoya soko ose référé na le passé te yo okanisi soki ya Allemagne lelo mboka eza koévolue baza kose référé na nini na le passé okomona tamsu bali basala likambo babino na le passé likambo boye pe salamaka bon na tango wana le passé bazwaka échec eloko nini etindaka mpo bazwa échec tango babandi kobenda filme babandi babia bato wana basalaka erreur boye te biso tolekela boye mais soki moto aza koyebisa yo ke ah na le passé eza le passé tobosana makambo wana mais oza motu moko oza bolole oza kovivre kaka lokola nyama. Pona nini nzambe tango asalaki Bible asalaki Ancien Testament na Nouveau Testament nzambe asalaki bongo po ete biso bato tokobanda kosalela Bible wana to se référaka na le passé makambo eleka bato na ye oyo balekaka na tango ya kala nini basalaka makambo nini ekomelaka bango eloko nini bazwaka comme risque voilà. Mais lelo yo soki Congolais oza koya liboso ya Cameroun oza koloba ete ah bino mpe boza koloba kaka bamakambo eselekaka la bale passé na non ndeko soko olobi boye ntango yo oyebi sens ya histoire te
ozali moto kutu oyo yoko koloba ba biloko bosoko lobi yango liboso ya ba caméra pe mokili momba batali ba moni déjà baza kotala ba bia moto ayebi sens ya vite. Même Jésus tango ayaka. Jésus tango ayaka na mokili. Jésus akoka koloba bol histoire ya solo siko ebandi lokola nga na ye. Makambo nyonso ebandi lala. Mais bozali komona ete Jésus tango bande koteya. Okomona bande ko se référer mingi na le passé. Pour expliquer batu ba makambo elekaka. Ah likambo bo esala makambo albo. Mais yo mutu oyo lelo un Congolais okomona un Congolais ou bien une Congolaise liboso ya caméra zolo ba bino pe moni na ba critique. Bon bossa na pe kaka le passé pour makambo eleka. Mais soko le bit ba bossa na le passé. À quoi ça sert yo zo koloba ete olingi ete Congo na biso za la construit. Congo pour ça bien construit. Il faut tout se référer mingi dans le passé. Mais ce qui est passé ezali te. Tokoyeba ndenge nini ya ko construire Congo koma. Wana nyonso te zola kisa ete ba biloko yango nde yango yo oyo ebomaka mboka na biso pendant 32 ans. Lelo okomona bato mosusu na poto. Papa ngwanda me komona ye moto liboso tanga kimaka na tango mobutu ayaka boka ngunda ngwanda alingaki abomanga mais lelo ka bazomona mutu wana za kobeta maboko papa tala oyebi soki bamindele balobi ba réouvrir ba dossier ya bato ebele oyo baboka ngunda bato nyonso tu baboka ngunda kote ngwanda baza bato openza bakotia na avion kozongisa bango na mboka po bakoloba me yo oyebisaki biso ke mutu wana nde moto asalaki yo mabe alors ndenge ezali boye ata topesa yo nationalité donc yo na mutu wana bokomi bien donc okoki kozonga na mboka na oza na danger te po ete danger wana oyo bandeko oyebisaka biso danger yango esi ekomi awa bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko. Il faut bofungola miso po ba je oyo Félix Tshisekedi na mona oyo Jano Kabuya na ba Henri Moke ba makambo bazali kosala. Il faut to sala très attention. Bazali ko ulinga ko kotisa biso na kati na libulu, il faut to sala très attention. Bazali ko linga ko kotisa biso na libulu. Et comme il n'ango siko guerre ne ya baluba mingi basi ba comprendre yango no moni bandeko mingi bazali ko komela biso bazali ko yebisa biso ba makambo ndenge ezali ko leka. Mais bandeko ba bolingo toza ko yebisa bino bokanga makambo toza ko loba ekozala kaka mokolo moko okomona kaka tolamuki bona ntongo boyoki kuna na Belgique bangala na baluba bitumbe bimi pe tozali koloba yango bozwa yango liseki te bato ebele baza na kanda ya Félix Tshisekedi bayebi ete ye nde moto ayebi soki kokotisa mpenza poto wana poto mais balobi ete soki asali attention te bakosukisa ye pe bakoki kondima jamais Félix Tshisekedi alinga koekarte kombo ya Jean-Pierre Bemba na kati ya histoire mpo aluka tia nde ya tata na ye banto ebele basiliki bandeko makambo biso tozoyebisa bino ezali liseki te tozolobela bino vraie version po ete biso tozali bato ya nsima te ya bakintsweki te tozali na bamessage bato baza kokoma baloza koloba kaka bandeko ya Zumel boloba yango po trop c'est trop toyei komona meme bango moko balobi toyei komona meme bakomi kosala baje moko mpo na koekarte meme bato bazali kokomela biso mpo na koekarte babokecu banini baza kolobela biso bandeko oyo nyonso tu boza komona nani papa wechi ayambaki bokecu na Jano Kabuya ezali na yango kaka baje kaka ya CC soki bolandi ata interview oyo ya Jano Kabuya na bokecu bolandi ba makambo ndenge bandaki kolobama botala on dirait Jano Kabuya azosala babiloko moko neti mpona koignore kolakisa mpenza basesi ya bokecu eza komona na ifo zaka mutu ya mayele mpo oyeba yango me bandeko ba bolingo siko ndenge ezali wana nazokosa bino te mokolo mosusu bokolamuka boyoki kaka bangala na baluba ebarde awa po nani Félix Tshisekedi na ba Jano Kabuya nde bakotisi bato ba haine wana me bangala balobi pe bango pe bakotikala kaka boye te bakokitisa maboko te un jour bakoagir balobi bakolakisa s'il s'agit baconquérir même nani neutraliser même Félix Tshisekedi na poto bakosala yango balobi ete azali un type mauvais balobi asala kosala tout mpona kolinga kotia division ezali pasi mingi mpe mawa mama ozali nazongiseli yo maloba.
Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Na banzi ete Papa Roger touti koloba pe ba makambo yango mwa mingi. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ete tala bato oyo bazali koloba makambo preve ezali wapi oyo ezali kolekisa surtout ete baluba bakomi kosala neti bakabola bangala po ete baluka nde bato nyonso tu bakoma kaka koloba kombo ya Tshisekedi na monoko na bango bakomi kolinga koekarte meme ba Jean-Pierre Bemba balingi moto otanga kombo ya moto mosusu te balingi kokotisa kaka na mitu ya bato ete tozali kaka na leader moko poto mobimba ezali kaka Tshisekedi mais ata bolingi boyeba ete tozali kaka na leader moko mais soki bozali koyeba te bino bokanisi bato nyonso to bazali kosupporte bino na poto awa bazali kaka baluba bazali kaka bato ya IDPS. Ah non, ezali pe na bato ya ba MLC ba ebele oyo bazali kotia bino poa. Mais sikoyo bino bokomi kotia division. Bokosala liti yango ndenge nini? Bomoni kutu bozwi nanu Congo te. Déjà bolakisi face na bino. E bongo soki bozwaki Congo na banzi ete na bangala wana bolingaki bokotisa bango na bato kozongisa bango na bamboka. Po wana nde bolingai boyebisa bango les 4 vérités ndenge nini baboma mboka sikoyo ezali kaka hypocrisie po batia bino poa. Bandeko ba bolingo na kosenga na Papa Botamba tiela biso kaka mwa extrême oke tomona ndenge nini bato yo babandaki déjà kolakisa ete vrai face na bango balingi kutu moto atanga kombo ya Jean-Pierre Bemba te balingi kutu moto alobela leader mosusu te bakomi kolinga bato nyonso tu batia kaka na motema na bango ete tozali kaka na leader moko Tshisekedi pe eloko wana bangala basepelaki na yango te surtout eloko basilikaki balobi ete bainjure bango bainjurie Jean-Pierre Bemba bakopeye cher makambo biso tozali koloba bandeko ezali ba masolo ya kati oyo bapesi biso tozali kobwaka yango biso tobwakaka kaka boye me mokolo bokomona esalami nde bobandi koloba radio Zoomel 1000 mpe balobaki yango bandeko balobi ete soki Félix Tshisekedi asali attention te ya kopeye cher ye na mwana mobali oyo Jano Kabuya po balobi aliro baza koya nango babandi kolekisa ndelo. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Comment il va te vacciner qui t'en va jouer la Bemba? On comprendre réaction on oui, na comprendre atanga imobile siliki parce que ni toyeli makambo ya Bemba wa te. Toyeli makambo ya mboka na biso Congo. Tozala besoin de libérer mboka na biso na mboka na Rwanda. Toyeli makambo ya Bemba wa te. Yango to pesi bato ka problème ya Bemba wa. Mais on va pas se faire mona, yeli pour la Bemba. Bemba ni mboka ni ko la biso. Bandeko babolingo boyoki bino moko ndenge nini bato oyo bazali koloba mwana mobali alobi ete lelo soki bapasi oyo nyonso bato bazali komona ezali mpona Jean-Pierre Bemba po ete Jean-Pierre Bemba aboyaki kosala makambo oyo bango bayebisaki ye makambo yango nini. Bandeko babolingo bomoni ndenge nini bino moko bozali komona baluba oyo ndenge bazali kokotisa tribalisme na kati alors que Jean-Pierre Bemba azali na esika ya pasi mais tala ndenge bango moko bakomi ko-créer haine na mitema ya bato pona koloba mabe ya Jean-Pierre Bemba donc pona bango bazali kutu kosepela esika Jean-Pierre Bemba azali mais babosani ete tata na bango Tshisekedi asalaki détour pona kokende koluka ba intérêt epai ya Jean-Pierre Bemba apesa ye bato lokola bazwi eloko te baintérêt balukaki bazwi te sikoyo baye kolakisa vrai face na bango mpona kokritike Jean-Pierre Bemba. Bandeko bitumba oyo nyonso tu bakongolais baza kosala ezali na yango bitumba baintérêt po ete ezali komonana. Bandeko mingi lelo boza komona boza kosupporte Tshisekedi bo ndeko lelo ata soki Tshisekedi azwaki bokonzi ko bolingaki bomona baluba wana na Kinshasa ndenge nini balingaki bachela bino bagutu bolingaki bozala kutu bato moko oke baza kotia bino mosika devise na bango ya liboso balingaki bapesa nanu baluba wana nyonso baposte po ezali devise oyo Tshisekedi ayaki na yango po ete bato nyonso baza kuna na Canada basi bazwaki bapromese yango nazo komona ndenge bato baza koboma banzoto ezali pasi mingi pe mawa. Jean-Pierre Bemba tala lelo bato babimisi vrai face na bango pona ko critiquer ye mais eza komona na bandeko soki
ngai mama Rosalie moto na lobaki yango bokoloba mama Rosalie alobaki mais sikoyo bino moko bomoni ezali pasi pe mawa papa Botamba to continuer ba image s'il vous plaît Mais donc, quand même, quelque part, tu vas à Kanda la Bemba. Si, bien sûr, oui, bon, à la place assassin. Ah bon, mais si tu es belle en la mission. Oui, j'appelle même Azali à la traite. Vous appelez ça sur mon côté. Il y a un jour de la souffrir. À cause d'un jour de la souffrir. La traite. Tu dis que attends, moi, on a un peu. Ça, tu es. bandeko babolingo moto oyo babengaki mwana ya mboka moto oyo babengaki le sauveur Jean-Pierre Bemba tala kaka bango lelo babaluki babengi ye sikoyo assassin lelo baye ko reconnaître te batu soki bakufi ebele na mboka na biso ezali pona Jean-Pierre Bemba bandeko ezali makambo oyo radio Zoomel milite motelobi yango mais bozali komona ba kasayen ba petit kasayen o bazali tout autour ya Félix Tshisekedi boza ko yoka ba biloko bazali koloba po soki biso tolobaki yango non pona nini bato baza koloba bo mais yoka eza ko bimana minoko na bango moko lelo ba reconnaître te Jean-Pierre Bemba azali assassin bomoni pona koyebisa bino ete politique oyo batu na batu baza ko luka intérêt na bango ezali intérêt ya peuple te lelo sikoyo batu ya IDPS baza ko sala nini pona ba bimisa toujours image ya Tshisekedi yango na pona ko bimisa image ya Tshisekedi il faut ko écraser nanu batu mosusu ko salir nanu ba personnalité mosusu ko bebisa image ya batu mosusu pona bo moto ya Tshisekedi ebima mais ezali pasi pe mawa oyo yokaka penza hypocrisie mais likambo ebandeko bangala déjà baza na kosala ba réunion na bango na CC bokanga date toza koyebisa bino bokomona kaka na poto okolo mosusu bato bakolamuka kaka boye bokoyoka ete engindi awa bangala na baluba makambo toza koloba ezali jete toza kobwakela bino déjà mopepe po ete bascorpion noir na biso bapesi biso raison e bapesi biso nani bapesi biso déjà bainformation na makambo ezali koleka bareunion eza kosalama na Kinshweki baza kokanela mwana mobali oyo Jano Kabuya na ndenge akosakana te mpe baza kokanela Félix Tshisekedi balobi bakosilisa Félix Tshisekedi soki akanisi ete poto oyo ezali ete papa na ye nde moto akosala makambo ya minene na kati ya poto awa azali komikosa balobi bakosilisa ye bandeko bokanga date ya lelo oyo ezali radio Zoomel 1000 tobwakelaka bino mopepe pamba te soki tobwakeli bino mopepe tozwi yango na source donc ndenge ezali wana Félix Tshisekedi azali mal vie na miso ya bato na miso ya bangala awa na poto bandeko match eza match likwata ya match likwata po bango bazalaka soki radio Zoomel 1000 asabi misi mopepe boye ale bake koluka ba rassemblement bango po bakutana basala émission ensemble po balobaka eloko moko eza te mais oyo tozobimisela bino ezali ba vraie version papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Oui, bon, à la place assassin. Ah bon, mais si tu es belle en la mission. Oui, j'appelle même Azali à la traite. Vous appelez ça sur mon côté. Il y a un jour de la souffrir. À cause d'un jour de la souffrir. La traite. Tu dis que attends, moi, on a un peu. Ça, tu es les macambo. Si, bien sûr, tu es belle en la Kanda. Attends, moi, on a un Kanda même. Oui, bon, à la place assassin. Ah bon, mais si tu es belle en la mission. Oui, j'appelle même Azali à la traite. Vous appelez ça sur mon côté. Il y a un jour de la souffrir. À cause d'un jour de la souffrir. La traite. Tu dis que attends, moi, on a un peu. Ça, tu es les macambo. bandeko babolingo bino moko bowiti kolanda ba image bomoni moto wana azali koloba
est-ce que ezali ngai mama Rosalie nde moto nazali koloba yango? Est-ce que ezali papa Roger moto alobi yango? Bomoni ndenge bato bazali tout autour toloba kaka ba petit ya baluba oyo bazalaka tout autour ya Félix. Bomoni ndenge nini bango moko bazali koloba, ndenge nini bazali ko ignorer Jean-Pierre Bemba, ndenge nini bazali ko critiquer ye, ndenge nini bakomi koloba ete pasi ya biso tozali komona lelo c'est Jean-Pierre Bemba, mais bazali ko bossa na ete ba malheur ya Congo ebele biso ba congolais lelo tozali ko souffrir. Ba bossa ete Tshisekedi a participer na ba malheur na biso ya mingi. Pe Tshisekedi a freina ba processus ebele. Oye kokaki ko pesa mboka na biso ouverture. Mais lelo bakomi kolinga kozwa bato mosusu bandoki. Po bomona ete ndenge toyebisi bino ete bangala ndenge bazali wana kaka na CC. Boko yoka kaka mokolo bako bima na molili boko kamwa. Makambo toyebisi bino bandeko boko mabadata lelo pe bato mosusu balobi ete Félix Tshisekedi bako silisa ye ana poto oyo ezali ba vraie version tozali ko pesa bino bato balobi ete bako silisa ye lokola ye alingi asala ete alakisa na mokili ete tata na yende azali mokonzi ya makambo nyonso mais biso toko silisa ye bangala balobi yango ete basi batelemi balingi lisusu baje wana te bako silisa ye. Bandeko ezali ba version ya solo tozali kopesa bino ata baye na makambo na bango ya lokuta pona kokosa mais boye bagaete mopepe ya radio Zumel mil soki bimi ezongaka pamba te bokomona ba action na mikolo ekoya bangala ndenge bazali na bazana kanda ya kosakana te mais bato mibale bango bazali kotelemela Félix Tshisekedi na mwana oyo Jano Kabuya balobi mwa kampuku moko boye ko bima kaka mikolo yo abandi pe ko tia makelele pona kolakisa biso ete yenda yebi politique ya Congo pe balobi za na bilobele ezanga tina Jano Kabuya wana bandeko na lebisi bino ete ndenge bazali kokanela ye azalaka kaka asalaka angele. Bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana pona bino bozala kaka bisika bozali pe tokoyebisa na bino bobosana te mokolo mwa jeudi tokoyamba bongo Zakari Bababaswe yende akoyanola na bamituna oyo bino nyonso bokotuna ye yango na tolobi ete bato nyonso to bazali na mituna pona Zakari ebongi malamu kokomela biso na ndenge kaka adresse oyo bozali komona na bitando ya ekran na biso ndenge ezali koleka okomeli biso motuna na yo tokotanga yango bato oyo bakokoma mituna na bango avant jeudi nde tokozwa yango donc banda lelo ti mercredi prochain ba oyo nyonso bakotuna mituna na bango oyo ekozala jeudi tokoyamba yango te po ete na tango wana tokoclôturer déjà po ete pona kopesa pe temps biso pe tozwa ndenge nini ta ya koprepare pona bamituna wana tobongisa yango na ndenge ya malamu to classe yango ndeko soki otuni motuna opesi kombo na yo opesi na ville ovandi po ete facilité biso po ete tango tozali kotuna motuna na ndenge ya respect topesi quand même kombo na yo topesi pe na ville ovandi pona Zakari Bababaswe ayeba ete motuna wana nani atuni yango euti quand même wapi na ndenge ya respect. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.